Alors, mbote bana Congo, mbote bandeko nanga bisika nyo surtout bozwami, ezali ngai wabino mama Astrid Mambweni, molobeli ya bana Congo, moto oyo azali ko soutenir misala ya mokonzi ya mboka, moto azali ko lobela misala ya mokonzi ya mboka, yango wana na kosenga na bino bana mboka, na bae bino bae nyoso to bolandaka biso, nazali ko pesa bino nanu merci. Dans la vie, il faut tous la reconnaissance. Nazali ko pesa bino na merci na ndenge bolandaka biso. Et puis nazali ko senga na bino nyoso tu bana Congo bo s'abonner na page na biso Action Présidentielle TV. Kunande bokozwa ba information ya sur réel. Alors, présence nanga et pa na bino na mokolo na lelo ezali nini? Ndeka na lobaka biso tozali wana pona ko soutenir baction nyoso to o mokonza mboka azali kosala. Pourquoi? Parce que tomoni ke badongolo miso bazali ebele pi batelemi oyo bazali komona me balingi kondima te. Yangwana biso bato tozali bana ya Congo oyo tozali na souci ya mboka na biso Congo oyo tozalaki na posa pena nzamba tindela biso mosungi aya kosunga biso bana Congo. Yango wana biso totelemi poto ya koloba na bana mboka misala oyo mokonza mboka azali kosala parce que banda biso neti nga banda na botama mbala liboso nazwa mnamona mokonza azali kosala misala azali kopema te. Misala mokonza mboka ekomi komonana. Na ekopesa mokonza mboka merci encore une fois. Kaka ndenge to mesana. Na ekopesa mokonza mboka merci. Na misala ndenge ezali kosalama. Bana Congo tozali komona misala ezali kosalama na ville Kinshasa. Na route Landu na quartier Kanluka. Route wana projet wana ça fait attend 30 ans. Banda bacha route wana esalama te 30 ans. Kaka ndenge ba mesana ka kopakola biso mafuta na munoko. Me ba pesi biso bilei te. Kaka ndenge ba mesana ka kopakola biso mafuta na munoko me bilei ezate. Kasi na fachi béton. Fachi o tozoloba bénédiction du ciel. Fachi mwana o nzamba atindeli biso nzamba yoki kolela ya peuple congolais atindeli biso Fachi. Félix Antoine Tshisekedi. O tozali komona ke Kisasa ekomi chantier. Kisasa kutu te Congo. RDC ekomi chantier partout ba travaux zo salama. Merci Félix Antoine Tshisekedi. Na eko remercier yo. Na nzela o ezali kosalama na route Landu o eza na quartier ya Kanluka. Route wana eko relier commune ya Kitambo, Selembau, Ngaliemba pardon, na Bumbu. Ba travaux wana vanda kala 20 ans yango soki 30 ans et salamate. Mais Fatinde ayeko lamusa yango. Alamusi misala wana ndenge Yesu alamusa ka Lazare bana Congo ya boye toloba te bandeko nanga ba Congolais ya boye misala ezali komona na misu toloba te bandeko nanga ba Congolais toloba te Fachi azali ko lamusa misala ndenge Yesu alamusa ka Lazare. Merci Félix Antoine Tshisekedi. Bénédiction du ciel. Bana Congo, mutaya kokosa yote. Mutaya kokosa yote na kepi, mutaya kokosa yote na polo. Polo ba n'importe quoi. Pona mokonzi na biso. Ah non. Mwana Congo, tangu ifueni. Ngonga ebelemi. Kolela na biso nzamba yoki yango. Misala ya Fachi ekomi komonana. Misala ya Fachi ekomi komonana na misu bandeko nanga. Bandeko nanga yi misala ekomi komonana. To pesa mokonzi na biso merci. To pesa mokonzi na biso merci. Parce que ça na souci à peuple congolais. Pendant 18 ans to mona makambo ote.
qui ça partout comme chantier. Pendant 18 ans, tout le monde a ngote. Pendant 18 ans, tout le monde a babomi, ba institution ya mboka na biso, baboma yango. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans, babomi, ba port na biso, ya minene, ba fabriquer, ba ledia. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans, babomi biloko oya l'État, basali oya bango moko privé. Na 18 ans, muto sali tyrolienne. Oyo zali ke tyrolienne eza censé peut kota mbongo na mboka. Po ezala ya l'État, mais eza ya un individu. Pendant 18 ans. Mais bande konanga. Toyeba ke misala o Félix Antoine Tshisekedi azo sala pendant mandat na e oyo po akovanda wana éternellement te soka kei ekotikala ya bana Congo akotiango na poche na yete po akende nango peuple congolais tolongwa na kati ya distraction. Merci Félix Antoine Tshisekedi ndeko zo la kisabiso bolingo bana Congo tolinga mokonza mboka na biso. Tolinga Félix Antoine Tshisekedi koleka eloko nyoso tu. Po misala o azali ko sala, peuple congolais ekotika la pona biso, ekotika la pona bana na biso, ekotika la pona bakoko na biso. Congo wana ezali a refaire. Yango tozali komona nyoso tu bazali ko bandela ngo a zéro. O ezali ko sala Félix Antoine Tshisekedi ezali makila ya bana Congo. Mwana mboka, de père et de mère. Merci mokonza mboka. Merci Nzamba abakisela yo encore sagesse. Nzamba abakisela yo encore mikolo. Nzamba abakisela yo encore bolingo. Félix Antoine Tshisekedi. Nzamba abakisela yo. Biso ba mama tozoko la pongite. Pona ko bonde la tongo matin midi soir pona mokonza mboka na biso ba mama biso nde batuto lelaka ba mama to bonde la pona mokonza mboka na biso misala o azali ko sala ezali pona mboka na biso bande konanga ba congolais tolongwa na distraction ya ba politicien tolongwa na kati ya distraction ya ba politicien tolongwa na Congo wana toza susu na besoin ya NT toza lisusu na besoin ya NT toza lisusu na besoin ya discours ya NT tolingi de misala esala matomona ndenge misala ya Félix ebandi komonana meme mwana oya botami atambolaka mukolo moko te balingaki ba distraire biso poto mona ba réalité te bana Congo nazane sengo vraiment ya kosola na bino parce que misala ya Félix ezali komona mutu oyo a influencé ba décideur ya monde parce que tozalaki na embargo bande konanga kaka na diplomatie bande konanga mokonza boye tokozwa ye wapi bana Congo fongola misu lamuka eza pona intérêt na yo bakonjo oyo baza wana oyo bakamba biso mbula na mbula ezalaki pona mabumu na bango yango moni bazali kobunda balingi ba déstabiliser Félix Antoine Tshisekedi parce que bamoni ke ba intérêt na bango ezali susu te bamoni ba intérêt na bango ezali susu te yango wana bakomi koluka babundisa yango babundisaka Félix Antoine Tshisekedi siko na comprendre pourquoi babundisaka Félix Antoine Tshisekedi na comprendre botala misala ndenge ezali comme partout 145 territoires o mokonza mboka lobi bande konanga eza pona ezali pona biso ba congolais Félix akozwa ngota kochonga na ba poche na kende nango 145 territoires eza pona biso ba congolais
Félix Azo marqué époque naïe. Il est quinois, il est congolais, du sang. Bande konanga, to soutenir rien. To soutenir Félix Antoine Tshisekedi. Na minute oyo, tozo mona muto akoya kolobela biso, au contraire ya makambo Félix Azo salate, to monite. Batu balobaki, a voyage, ba voyage naïe, et fouti. Ba voyage naïe, et fouti. Diplomatie à Félix Antoine Tshisekedi, et fouti. Tozalaki lokola mwana muke azobundana mukolo bakangi mukolo maboko. Tozalaki lokola mwana muke azobundana mukolo me bakangi mukolo maboko. Tokosoma ba arme te. Mais na diplomatie ya Félix Antoine Tshisekedi ba décideur ya monde ba changer maloba. Bandeko na ngai. Bandeko na nga. Bana Congo. Ngonga yango ekoki. Ngonga yango ekoki. Tolinga mokonza mboka na biso. Koleke loko nyoso tu. Tozala fier ya kozala ba Congolais. Tozala fier ya kozala na mokonzi lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tomonaki ba Camerounais. Balobi ba pesa biso nyoso tu. Mais biso to pesa bango Félix Antoine Tshisekedi. Congolais la mukako. Pourquoi je pas valeur ya makambo yoza na ngote? Pourquoi je pas valeur ya makambo yoza na ngote? Ba te kolo mususu balobi. Bo pesa to pesa bino nyoso, mais bo pesa biso kaka président na bino. Vraiment Congolais. Ta humiliation et c'est leki. Et ça les sociétés. Ndenge ba humilier biso na Congo wana. Et c'est leki. Pour ceux qui Congolais yo komo lia niaou, c'est que humiliation ya koleka. Biso niaou, aza animal moko accompagné. Mais lelo niaou akoma ko liama. Niaou soka moni mutakimi. Régime ya 18 ans. Et liesi biso niaou. Régime ya 18 ans et liesi biso niaou. Na mobutu to lia niaou te. Et puis lelo oyo. Batu mususu baya kobima. Balobake. O pona lingi awa ezali juste page na biso ezali pona koloba baksio ya mokonza mboka. Poso na lobi na banda koloba na koloba mingi. Mendeko na ngai muto akosa yo te. Toleli mingi na Congo wana. O eza souta ya kolela te, eza ta ya NT. Bino ba leader na biso. Ba leader politique na biso. Boya na message moko ya bolingo, message ya soutien, message moko ya lisanga. To sangana pona Congo. Bande konanga division ezozongisa mboka na biso sima. Bota na misala mokonza mboka zo sala. Ata leader moko ya opposition azolobela ngote. C'est pour cela na zolobake opposition eza sous-soutien na Congo. Opposition eza sous-soutien na Congo. Ce qui Fayulu azoko utiliser Maman Marie pour aya koloba. C'est que vraiment opposition eza les sous-soutien na Congo. Alors, to comprendre que eza distraction. Alors yonde konanga kokota na kata distraction te. Parce que toza na besoin beaucoup na biso ke de liboso. Mutu oto zui. Soki nazo mitu na nabi Seigneur, pourquoi bandaka lotindela biso Félix Antoine Tshisekedi te? Pourquoi bandaka la otindela kibiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te? Mutu azali contre makambo Félix azosala, ezali mutu oyo bazali pona intérêt na bango. Mais mutu azali pona bolingo ya Congo. En tout cas, ako applaudir misala ya Félix Antoine Tshisekedi. C'est vrai Congo wana tolingaki tomona kaka mbala moko te neti babeti bâton boye pan. Bâton magique makambo komo sala ma te. Te ata Jésus soki ayaki na Congo wana alaka beta bâton magique te makambo nyonso te bongwani te. Processus fallait zala. Oh Félix Antoine alandeli. D'abord ko tisser ba relation oye kufa bandaka na ba mboka ebele na monde et puis asali yango
Parce que Tobo Sanate, papa na ye, azalaki opposant munene na mboka na biso. Et puis côté diplomatie, atikelaki yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que mboka wana poto mona misala ndenge komi ko sala malelo. Ce qui diplomatie ya malamu te, en tout cas nde R oyo nde tokolela. Nde tokolela parce que mungu na lalite. Alors tant to yebi ngana yo ke mungu na lalite ndeko na ngala muka. Toboyi makila etanga na Congo. Toboyi bana Congo balela. Toboyi. Tolingi mboka na biso ekende liboso. Mboka na biso e avancé. Tozongi sima mingi. Bandeko na nga. Congo wana bozomo na Congo wana. Congo bozomo na wana. Na tango akala. Batu babandaki ko wuta libanda. Bazoko wako zwa traitement na Congo. Mboka na biso Congo. Ba militaire ya ba mboka mususu bazoko akozwa ba formation militaire na mboka na biso Congo. Bandeko nanga to bosa na te. Mutu ayeko lamusa biso ayeko sekwisa biso. Ayeko sekwisa biso tokufa ki tokota ki na kunda. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayeko lamusa biso. Esprit oyo yaza nango ez esprit moko. Malgré nazo soutenir l'action de Félix Antoine Tshisekedi, jusque là nazo capter esprit oh mokonzaza nangote. Nazo kokate parce que ils ont dépassé ngai, ils ont dépassé bande konanga tangu ifweni. Tangu ekoki congolais longola mai na misu derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que comprendre yangote oza mutu akokufa. Katumbi oyo lelo yo alingi apesa candidature comme président de la République. Katumbi apporta Congo plainte. Étant que Zambien apporta Congo plainte. Et puis Congo futa mbongo. Étant que Zambien apporta Congo plainte. Et lelo yo, mais Congolais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Hospitalité na biso eko komisa biso ba umbute. Tozali peuple moko hospitalière, mais hospitalier na biso eko komisa biso eko kiko komisa peuple congolais ba umbute. Katumbi apporta biso plainte comme quoi il est zambien, apporta Congo plainte. Toyebi biso surtout. Pourquoi le peuple congolais tobosa na kanoki? Toyebi. Et le mutandengo wana aya posé candidature yo voté ye. Mouta porté aux plaintes à la question munduki asa bomi yoti et le a posé candidat siko biso ba congolais ango doki biso ba congolais ango siko ba congolais ango toza vraiment banane. Or le peuple congolais bat bazo talibana bazo ko za formation militaire na mboka na biso bat bazo talibana bazo ko za traitement na mboka na biso et lelo yo boye tokoma baumbu pona bolingo na biso. Ah non, to lo bate to soutenir Félix Antoine Tshisekedi, to soutenir ye parce que azali mwana mboka, misala o azali ko sala ezali ko mona na pe ko tikala pona bana na biso. To zala ba égoïste te, to zala mitema mabete. Ngana zana discours ya ba politicien te. C'est un discours, il y a une quinoise, ou un réaliste, ou un moni passi, na katisi ba frontière, na katisi bibale, na katisi océan pour na kokima passi ya mboka, na bimi libanda. Pour ceux qui mboka ezalaki malamu à l'époque, na koka ko bima na Congo te. Na koka ko bima Congo te. Ceux qui mboka ezalaki malamu parce que nazaki fonctionnaire ya l'État. Na salle na palais de la nation, na salle na ministère environnement, na ko bima libanda te, mais pas si conjoncture ya mboka nde tinda ki biso to bima libanda, fallait to va na mboka na biso to servir nation, mais to bimi libanda. Bande konanga yango wana naza révolté tangu na moni ke mena naza convaincu na muto ba tcheli biso na
numéro 1 ya mboka naza convaincu yango wana naza koya kolobela yo ozali kotala ngai yo po telema lokola nga ndenge na telemi to soutenir mokonzi ya mboka to soutenir misala ya mokonzi ya mboka pona biso pe pona bana na biso pona Congo ezongela lolendo nango o ezalaka nango pona Congo ezongela valeur nango o ezalaka nango c'est vrai to komi na valeur pour ceux qui ba décider ya monde ba changer maloba ba komi ko condamner Rwanda o ba kokai koloba te c'est parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dénoncé oyo Kabila Kanambe Hippolyte Kanambe pendant 18 ans na akokaki ko prononcer yango te. Mais Félix Antoine Tshisekedi, tomoni yango aux États-Unis à lobby. Awa na kisasa a lobby bande konanga. Basa la biso de sente. Poto mona ke lipamboli e kwele libiso na porte ndako. Bana Congo tangu ifweni. Tangu ifweni to soutenir misala ya mokonzi mboka. Tous la fier ya kozala na président lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président moko humble, président o azali na contact ya peuple, président o alingi bana Congo. Po alingi biso bana Congo, alingi biso makasi. Ezali komonana. Bande konanga, ba politicien bayaki lelo lobby kolobake, ah boete, ah marionnette, ah placebo, ah boete. Bande konanga, mwana bota makata molaka mokolo moko te. Misala ya fachi yango emonani na miso. Ba voyage a fati yango e futi. Siko tokoloba lisusu nini? Soki kaka kopesa ye merci te. Soki kaka kopesa ye merci te. Merci encore na première dame na biso, Maman Denise Nyakero, parce que ozali ko encadré pe papa na ndenge ya malamu. Ozali perroquet te ndenge ba mama mosusu baleka bilobela entre ta bo sali biso mabebele. Mama ye mo botala eta botikeli mama yemo. Po botonga bo pito na bino moko privé. Po muta kota kuna il faut za na mosolo. Merci maman Denise Nyakero parce que so na zotala maman Denise Nyakero nazo kanisa maman Antoinette Mobutu. Maman moko azaki na motema boboto, maman motema malamu, maman motema bolingo. Oza lokola maman a 18 ans te, ba provocation koloba na koloba, ba aide na maoka batetaka, ba edaka bata théâtre. Kongo eza munene. Elingo lo bateke soko o futeli bata théâtre, billet boboke Dubai, wana ndo lingi Kongo niet. Eza lokola mikate bimi na poche ndoki. Parce que bon comment provoquer biso to ya koloba. Mais awa tozali poto soutenir misala ya mokonzi mboka. Maman Denise Nyakero tikala lolengo zali. Maman ya ba action. Ndenge Bible lobi loboko epesi loboko eyebate. Ezali te ke bozo bato théâtre bokena bango na Dubai wana neto lobi ke bolingi Kongo te. Te bolingi Kongo te. Mama tango sala tyrolienne ya yo moko. Tyrolienne na Afrique ezaka mi balé. Na Afrique du Sud tina na Congo ya Afrique du Sud ezali ya mboka oyo kotisaka mbongo na mboka mais oyo biso na Congo ezali ya individu po kotisa mbongo na poche na ye lelo soki ato omemi bata théâtre na Dubai ezolobela biso loko te eza lokola mikate ebimi na poche ndoki kobanga kolia tozotala sikoyo correction o Félix aye nango Félix aye na correction bic rouge ndenga lobaki bic rouge yango Félix aye nango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo merci na papa Etienne merci parce que sans diplomatie Congo peut-être to éviter ceux qui tonga to comme lokola Syrie to éviter Nzambe merci nengo tindeli biso Félix Antoine Tshisekedi malgré tindeli biso na retard mais aye quand même aye ko sala misala. Merci Félix Antoine Tshisekedi. Merci bana Congo. Bolimis, allô?
Oui, aujourd'hui, métro, au Kiti na répondre aujourd'hui, Vendo, Kiti, oui, oui, dans un bureau. Merci, à tout à l'heure. À toutes, merci. Merci, Maman Marthe. Ba discours, bozo, ça la par-ci, par-là. Et zo le belabso sur l'autre côté. Et zo le belabso sur l'autre côté. Parce que tu comme mona, na misu. Nous surtout ba diabolisation, nous surtout beaucoup ça la pour Félix Antoine Tshisekedi. Et kolobela biso sur l'autre côté. Peuple congolais, et kolobela biso sur l'autre côté. Parce que tu comme mona ba réalité en face. Tu comme mona. C'est vrai. Moussa les alliés à Kosala na Congo wana. Mais to komi komona na misu. To komi komona. Bo komi sa ba professeur ya université. Ba vraie marionnette nde ba professeur ya université. Ba salaka mulongo lokola ba meme na kingakati. Félix Antoine Tshisekedi a eu valeur, il y a un professeur. Papa a 18 ans, a eu valeur, il y a un professeur. Pour y avoir katangate, à sa université, yango wana a sabotaki, ba professeur na biso, batama yele ya Congo. Bo komisi bango, bazoba. Okomona un professeur, a zone na télévision, a zone ba makambo oyo, et même pas, ils ont télématé. Ils ont correspondre. Parce que papa a 18 ans, attendez, à la université. Pour nous humilier, le professeur Batoma Yele. Bango tu basa la kamulongo na kingakati kuna. Pour voir si bango na payote. Ko saboter peuple congolais. Peuple congolais mutalo lendo, mutalo kumu, mutamayele. Boye ko humilier biso na kacha mboka na biso moko. Alors maintenant, ndenge tozu mwana mboka, tolobi non. N-O-N. Esili makamboyo, esili. Nazali koloba liboso na bino, lokola une congolaise ya makila. Naza politicienne te. Mais naza congolaise oh na moni makambo. Na vivre makambo. Tobimi na mboka wana pona conjoncture. Nzamba sungi biso lelo toye. Na bamboka bapaya. Mais toujours défendre toujours tant bazo tala boye, bazo kota babi ah. C'est une congolaise. Oui, et sa fierté. Ya wana toujours kumisa nzambe. Toujours pesa nzambe merci. On a kola musa yo congolais, la muka. Zonge la force na yo ya congolais. C'est vrai ba lembisa ki biso babuka ki biso na mapeka. Potangu ya kozwa ba soda o Mobutu. C'est ce ko kukungwendu wazabanga. Po Mobutu achaka maele na ye na armée. Foto lobela yango ba peuple congolais. Mobutu achaka maele na ye na armée. Mobutu a formé ba commando. Ba commando Mobutu a formé ka oui, a formé ka. Mais bato oyo ba dongolo biso ba ye. Tala ndenge ba déstabiliser armée na biso. Mutala musi yango Félix Antoine Tshisekedi. Pour Félix Antoine Tshisekedi na zongo ndiga sa neti l'esprit so tolongoli omoni esprit ya Mobutu. Tolongoli dictateur tozui démocrate to kotisi na kati ya Mobutu. Félix Antoine Tshisekedi. Ko a eu valeur à peuple congolais. Bazu ba soldat na biso, ba commando na biso, ba tindi bango na kitona. Ba ke ko empoisonner bango ba bomi bango nyoso tout. Pona ba ya ko zo ba infiltrer ya ba Rwandais, ba kotela biso na kati ya Congo. Lelo yo ba soldat na biso ba komi ko lamuka. Peuple congolais dénoncer eloko nyoso tozo mona ke eza na couleur ya makila na yo te dénoncer yango. Dénoncer kobanga te. Eza pona mboka na yo. Eza pona bana na biso. Ça fait mal. Comment on a phénomène kuluna. Na époque à Mobutu, toyebaka makambo ya kuluna te. Toyebaka makambo ya macheti te. Et loko régime ya 18 batikeli biso kuluna.
na ba ujana biso toyebaka biloko wana te biso tokoli na biloko wana te biso tokoli na kobanga kuluna bandeko na nga euti wapi Congo tozalaki okobima na yo ozongi 1 heure 2 heures 3 heures okoti pe na ndako vandi muta kokata o machete azali te pour vous dire que tozalaki na papa te na mboka wana soki na zongi sima tolobela Mobutu na epoka bolozi na epoki ya soki nani kuluna akotelema wapi kuluna akotelema wapi na epoka ba general bolozi kuluna lingaka telema wapi mais botala kuluna ndenge esalami na mboka na biso okobima te ba mama bakobima te bakende koteka respect ya bato ezali te bana mike bazo violer ba mama na kati ya capitale non humiliation wana elekaki mingi bandeko na nga ba congolais nzamba oki kolela na biso ba église oyo etondani ebele na Kisasa wana ata ba pasteur musho lokuta bazali mais kosambela ya solo pe ezali fona ndima kosambela ya solo pe ezali poto ya kozwa mutu lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo akomi ko changer maloba ya ba décideur ya monde bandeko na nga lamuka place ozali ko lamuka place ozali to soutenir mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na olemba te na koyaka tout le temps pour ceux qui mutu moko ayoki message nanga c'est que 1 million de personnes bayoki message nanga pour mutu moko soki ayoki akoyebisa na mutu mususu akoyebisa na mutu mususu ainsi de suite soki basi lokola ngai totelemi ata 20 pona ko soutenir mokonzi ya mboka na biso pona koya koloba ko conscientiser peuple congolais tokokende musika linga mboka na yo peuple congolais atanga ndenge naza na mboka bapaya awa okolongola nga esprit ya Congo na mutute o nazoloba boye c'est parce que nazoloba étant que ndenge nazali mais étant que fonctionnaire ya l'état pour numéro matricule nanga ezali tokimaki nde pasi humiliation tokimaki tobimaki mboka mais tolingi ba o batikali ba sibir susu te na époque ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bénédiction du ciel merci bana Congo vraiment tozala malamu ba bonne année na biso nyonso tout vraiment badongolo miso balingi balelisa biso to balingaki balelisa biso mais bakokoka te parce que basa na morceau dur parce que biso peuple congolais totelemi tozo soutenir mabele Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo voilà tozo soutenir RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que soko tourner boye omoni mama na ye o tourner boye omoni papa na ye o tourner boye omoni babisala o papa na ye asali na Congo Baction au papa na sali pour le loto comme la démocratie pour le loto comme koloba eza na mutu moko abunda na Congo wana Etienne Tshisekedi abunda pour la démocratie abunda pour la valeur peuple congolais tobosa na kate Bonimbisanga oui allô 22 ou 18 et qui toka en arrêt kitaka même 18 aujourd'hui 18 p oui merci bandeko nanga tobosa na kate papa Etienne Tshisekedi abundi pendant 37 ans pour la démocratie pour na Congo wana tobosa na te merci bana Congo tozala malamu tozongisa bolingo tozongisa koseka tozongisa tango tozala ke omoni mama ya muninga zoleka na kilo oki otomboli omemeli mama ya muninga oedeye papa ya muninga za papa na yo biso tokoli na respect
tokoli na politesse te tokoli na haine te haine nde ba instaurer biso yango ko donc ba kotisi biso yango ko kotisa biso tokoli bongo te. Merci beaucoup bana Congo. Maman a 18 ans nazali ko senga na okaka o garder joie na yo place aux alliés parce que tolingi comment kebino respecter mais garder joie na yo totika maman Denise Nyakero na papa maman Denise Tshisekedi Nyakero na papa Félix Antoine Tshisekedi batambusa biso lolenge bazali kotambusa biso. Merci encore une fois ba mère Venabino. Ciao.